Voilà, bandeko na ngai, j'espère biso nyonso tolandaki sortie médiatique ya ye moko vie Rambo Koffi Olomide, hein? Na rencontre ya ye na l'artiste ya mboka na biso ya gospel na ye moko l'artiste Michel Bakenda, comme j'étais en train de le dire. Bandeko na nga sortie médiatique rencontre na bango na plateau ya ye moko Patrick Mboma, esali mpenza base makasi biso nyonso toyoki yango, biso nyonso tolandaki yango base moko boye ya makasi. Bamosusu déjà bakomi oloba ebele pourquoi Patrick akoki osala plutôt papi, je m'excuse, akoki kosala boye rencontre ya boye bato bayemba musique religieuse na bato bayemba musique ya mokili, tout comme autrement dit profane. Asangisa bango ensemble, ça ne se fait jamais. Bato ebele déjà babando critiquer ye eloko asalaki, mais bobo salaki ke biso nyonso toza bato nzambe a créé, bandeko na ngai biso nyonso tomonaki ndenge Koffi Olomide bando tia ye ba moral kaka ndenge ezalaka bino mo boyebi quatre accord amani mo Koffi Olomide aza papa moko bo aza cool, azalaka cool, atalaka te keno oyo petit na ngai o mwana na ngai oyo boye na boye bango to abengaka bango kaka bango eza bana na ngai. Bref, voilà kaka ndenge ezalaka esalaki base makasi, bato ebele balobaki mpenza ebele oyo vraiment esengelaki ke baloba, mais biso toza kuna te. Eloko ngai et touchaki nga na motema makasi eza réaction ya Koffi Olomide. Enfin Koffi Olomide aye ko répondre bato bazwaka ta na bango Koffi ngano tata mokolo wana papa oyo akolaka te, papa oyo alingaka kotikala bana te bango mpe basala, alingaka kaka asala lokola aza kaka alingaka kotikala bajeune mpe bacontinue, azolinga kosala kozwa na ye retraite te. Yemo Koffi Olomide alobi trop c'est trop, il est temps maintenant que je puisse au moins rappeler média koyebisa bato oyo musana bango ezalaka biloba loba bayebaka te nini oyo ekomelaka ye, comment est-ce qu'il se sent tango amonaka tout comme ayokaka ba réaction ya bato oyo bazalaka non tata mokolo wana ase respectaka te, aza boye na boye kosekaseka kaka pembeni ya bana. En fait, Koffi Olomide a se décidé na non, il est temps maintenant na ya ko répondre à média parce que bato ebele bazelaka déjà réaction wana. Alors Koffi Olomide aye kaka ndenge ezalaka na réaction à média ayebisa bato comment est-ce que a se sentiraka tango ayokaka maloba ya boye. Moi je l'ai toujours dit, yepe à un moment donné aza mutu aza na motema aza yepe na nzoto yepe aza na biloko nyonso nzambe apesaki biso non. Donc bref yepe à un moment donné bamo moko boye etouchaka ye na motema et surtout esalaka ye pasi na motema koyoka yango. Alors voilà, comme j'étais en train de le dire, à se décider na ye voilà trop c'est trop. Il faut na passer moi message moko boye population publique bango pe bayoka parce que boyebi bandeko na nga kobomba makambo ya moko ezalaka babe ya moko esengaka ke olobaka ko se libérer na yo, en fait o se libérer na yo, se sentir moins à l'aise parce que kokanga makambo na motema oza kaka ozobomba kaka jusqu'à ce que okobela wana mpe ekomi mabe bandeko na ngai. NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce, tozali kosunga impuissance sexuelle, faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC,
cancer, ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie, owumeli na maladie ya tension, owumeli na maladie ya cancer, ozali na problème ya hémorroïde, kobosana te, benga biso na NM Care, solution ya libela. Ndeko nango ozali na batache na nzoto, yaka kobika awa na NM Care, kimambangu okozwa lobiko. Voilà, comme j'étais en train de le dire, bonsoir, bonjour et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre, comme je vous ai toujours dit. Bienvenue Balandina Biso ya Kala, Tobosa Nibi noté à Sika, Boyo Boko Tipenza à Sika, Bao Baza ya Fresh. Ya chaîne Abiso Inès NM officiel. Toujours souhaiter Binoka, bienvenue et surtout de partout vous êtes en train de nous suivre. Si c'est toute votre première fois, tout comme Mbalanae Aliboso, Yakolanda Penza chaîne Abiso Inès NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakate ko cliquez nangonga ya notification. Bande konanga, comme je l'ai toujours dit, malamu ya ngonga ya notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel a kobando publier ba vidéo ya sika bozala notifié. Alors, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez, surtout, suivez du début jusqu'à la fin, comme ça la pise au pesa, plaisir, mon quoi, makasi. Tout ça, pesa, na dossier, na biso, c'est le plus important, hein, oui, mais ma qui encore une fois, biso, pas une abino. Réaction à Koffi Olomide concernant les internautes, concernant Bato, Berfinga, Kae, Kimokolo, Nae, hein, bande kolanga sans plus tarder, no la bino, Jomoka, Ndambo, Mutiekak. Boyoka, nenge, vie Rambo, Azolela, nenge, Ayoka, na Mutema, comment il se sent? Tango oyo bato bazala kaka wa vie wana papa wana koko wana, comment est-ce que ça, comment est-ce que il se sent plutôt, hein, bande kolanga. Alors to yoka et puis je vais vous revenir juste après pour l'analyse kaka ndenge ezalaka na système moko ya kitoko. Quand j'avais l'âge de papy, je me disais tiens, vie wana, c'est comme ça que moi j'aimerais aujourd'hui dire aujourd'hui aux jeunes, à ceux qui n'ont pas encore 40 ans, 50 ans. C'est pas bien de donner l'impression d'en vouloir à ceux qui ont un certain âge. Parce que souvent on dit, ah, tata koko wana, ah, tala paka wana, tala vie wana. Moi je pense que ces gens-là méritent au contraire le respect. Ces gens-là devraient servir de modèle, d'exemple. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir 50 ans, 55, 60 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je me rappelle encore de DJ Arafat, une grande star, une immense star africaine qui est partie à l'âge de 33 ans. J'ai pleuré comme un enfant. Je suis allé à ses obsèques, ses funérailles. Et je dis donc, moi, je pense que plutôt que de reprocher à quelqu'un, mais c'est pas donné à tout le monde. Mais le coco, il faut le respecter justement. Parce que c'est lui qui va montrer le chemin. C'est lui qui doit servir d'exemple. Moi, je ne vois pas pourquoi, dans notre communauté, on se moque des gens qui ont un certain âge. Je ne comprendrai. Et j'invite aujourd'hui ceux qui ont moins d'un certain âge, c'est-à-dire ceux qui sont jeunes, d'avoir plutôt un certain égard vis-à-vis des gens d'un certain âge. C'est pas donné. D'être heureux d'avoir. Exact, d'être heureux d'avoir ces gens parce qu'ils vont servir dans la société d'exemple. Donc voilà ce que je voulais dire. Et moi, aujourd'hui, je peux vous rassurer que oui, on peut avoir 70 ans et être jeune. Personne en Chine, au Vietnam, en Thaïlande, les gens qui ne me connaissent pas, comme les Congolais me connaissent, pourraient dire que non, voilà un vieillard de 70 ans, le type qui est habillé en rouge aujourd'hui. Ça donne pas l'air, en fait. Voilà. En tout cas, ça, je peux l'avouer. Exactement. Donc, il faut que mes amis, vous sachiez que oui, à 70 ans, on peut être jeune. Et je pense même, parce que là, moi, je suis parti pour avoir au moins 120 ans. Hein. Ah bon? Oui, je ne ressens rien. Je ne ressens rien, sauf que je mange moins. Ok. Mais je mange de plus en plus bio. Évidemment, mon épouse insiste pour qu'il y ait beaucoup plus d'épinards que d'autres choses. Et c'est ce qui est bien fait. Donc, vive les septuagénaires et tous les gens, si j'ose dire, qui sont du mauvais. Bandeko nangai Koffi Olomide se plaindra qu'il n'a pas cassé ça. Ça m'a touché en tant qu'animateur. Vous savez, à un moment donné, moi, je vous ai toujours dit,
il faut qu'on reconnaître car moko hein kaka ndenge yo moko auti oloba o c'est pas donné à tout le monde bino mo boye bina kilelo oyo soki tokie na ba cimetière on se moque pas déjà pour na ba bakendaki avant biso on se moque pas d'eux hein? C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Alors soki tokoti penza na ba cimetière tokomotanga kaka ba âge kaka ba date de naissance. Bokomona ki cimetière alelo etondi kaka na ba jeune. Alors, avant dans la musique, un papa, hein, pour la bamsusu, un grand-père, ou un coquille déjà 70 ans, autrement dit 70 ans. Il faut être fier, et surtout dans la musique. Aujourd'hui, qui est là, à ça une énergie à cobet à concert, et puis petit concert, et gaillard concert, et tina stade. Na katia stade, à capable de concert na katia stade. Azana énergie ya kobinisa public ya kobina ye moko abina ya koyemba na live sans autotune sans playback ya koyemba na studio bandeko na nga nous devons avoir fieur pona tata mokolo na biso tolobaka kaka ndenge yo moko auti oloba ce n'est pas donné à tout le monde kolekisa 50 ans wana ebele balekisaka age wana te alors soki alekisi yango il faut être fier comme lui-même, il est fier de lui-même. Il y a beaucoup de 70 ans, bamususu bakomi kuna te. Totika ki mutema mabe ezaka muke no tata mukolo wana alingaka kosala boete. Vandeko nanga moi je vous ai toujours dit concernant likambo Koffi Olomide c'est lui-même avec son Dieu. Bango nde ba dirigeaka vie ya Koffi. Donc c'est lui-même maître à vie na plus son Dieu. Donc nous tozanata na iloko moko otokoki koloba na vie na ye hein otokoloba non voilà Koffi tu es vieux maintenant il est temps maintenant de prendre la retraite, il est temps maintenant de faire ceci. Non, lui-même a yebike non à un certain âge il serait pas possible de faire ceci. Alors il faut na sala boy. Alors tant nzambe nono asalinga ngolu ya kokima na mbango ya koyemba na en profiter yango parce que bandeko na ngai âge kendaka soki âge comme à un certain âge wana ata ko kotambola boye surtout soki ekomi na mutu oyo aki papa na ya bando sala ba sporter na ba ki jeune na ya bando ki sala ba sporter. Alors soki akomi penza mo koko ya réalité ba koko ya balola ba kofite ba koko wana ba 80 koleka ata kotambola ba mususu ezalaka problème mais surtout sur chez nous le noir okomona tata moko boye ata na ba âge ba Koffi Olomide soki tokoti na mboka na biso to luki ba tata ya ba 70 ba mususu bazoko kotambola te awa ba mindele ba préparer déjà vieillesse na bango mindele azalaka à un certain âge abandi na ye ki ata bando sala na ki bo jeune na sport te a comme préparer vieillesse na ye akoma koko moko boye non babando tambola babando kozwa ye na mokongo pour que basala boye te ba préparer yango genre faire du sport kotambola makasi ba kilomètre moko boye exagéré ba 5 km des fois par semaine. Mais chez nous le noir tozwa ka penza ta na te hein bien sûr tozwa na temps ya ko sala makasi jusqu'à ce que bamusu basala kata na ba 80 et ba 70 ans plutôt ya ba Koffi o bazala ngo komona papa zo sala musala mo boya makasi. Mais moi je parle du sport et puis kolandela ba régime comme kaka ndenge auto sala auto loba et belé balandela ba biloko wana te. Alors komona tata mo boya 70 ans déjà zo kokotambola te à 70 ans azoko kako hein kosala biloko ebele mon côté il faut basalela boye ya komika ba milo mukie kaka. Mais ba Koffi Olomide tozomona énergie na bango bazotambola azobina na nani sur scène azoyemba na micro tozoyoka kaka voix ezobima bien souffle eza kaka ata eza ya makasi te mais tozo sentir yango que souffle eza kaka. Nous devons être fiers bandeko na ngai Koffi Olomide je le répète encore une fois ye moko na ebitan oyo akozwa retraite
Je me rappelle, il y a un artiste, Nabosani Kombo, Nae Kombo Kiminga, c'est un Brésilien, ce papa-là. Il a 80 quelques. Il est dans des 80 quelques. Ce papa-là, dans des 80 quelques, Ayemba Kakak. À Salaka, concert, il y a plus de 100 000 personnes. Na Brésil, wana Kombo Nae Kimingai. Pour na bao ba ebiye ba komana na commentaire wana. Ba papa wana énergie ezaka lokola ka ya ba aviera mona biso. Donc azobina na public bozo mona baza fier na koko na bango mais ya biso tobosani Koffi Olomide oyo asalaki ke Bercy artiste mususu babeta Bercy na mboka na biso boto abetaki Bercy ya liboso tobosani ba Koffi wana oyo Bercy lelo ekomi encore arena tobosani ba Koffi wana ba Koffi oyo balongoli biso soni na biloko ebele concernant la musique tobosani ba Koffi wana kilelo parce qu'akoli parce qu'azolingo tika musique te mafinga nyonso ekomi kaka na mutu na ye na kombo na ye. Nous devons arrêter ces histoires là bandeko na ngai. Nous devons arrêter ça. Si on ne veut plus de lui, alors totika ça la vie na ye. Si on ne veut plus de sa musique, totika ça la vie na ye parce que d'ailleurs tu ne peux pas convaincre tout le monde. Alors, ceux qui lelo oyo, on ne veut plus vraiment de sa musique, de ce qu'il est en train de faire. Toti kaya ça la vie na c'est simple. Pour ce ngai papa na pesa nga kakanda. Boyna boy retraite azolinga te, azaka olinga pembe na bana, boy ko seka seka boy. Ti kaya ça la vie na c'est simple. Moi j'ai toujours dit mutu na mutu aza ba choix na ye. Yo linga la musique ya mutu kingani. Concentre-toi sur ton artiste, oh penzo sepela la musique inae. Si tu n'aimes pas ce Koffi fait, ou si tu aimais ce qu'il faisait avant et ce qu'il est en train de faire maintenant là, ça te plaît plus. Kaka distance c'est très simple. Au lieu que Koffi ngaye sur les réseaux, ceux qui bomoni azui tina courage ya na ba réseau boy donc et comme penza ebele au banglais baloba is too much. Et comme penza ebele il ne sait plus comment kobomba yango, raison pour laquelle alobi non qu'il est là s'est décidé kaka na loba penza oyo na bomba kana motema et ça la kae mabe tobosa na ke malgré dans tout ce qu'on est en train de faire mutu nyonso aza kokola et puis kokola wana nzamba pesa yo ngolo lekisa ba âge mo boyo pe ozala koko. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça, bandeko nangai. Nous devrons laisser Koffi Olomide faire sa vie, faire sa musique. Kozwa retraite na temps moko oyo moko s'est décidé parce que il s'est déjà fait de l'argent dans la musique. Ami Salim Kombo, baebi est presque partout dans le monde. Baebi musique na presque partout dans le monde. Asali déjà mbongo, il veut bien, il manque rien peut-être Babylone muke parce que tozanga kaka en tant que mutu, hein, en tant qu'un être humain, tozanga kaka ta elomo boy, hein, mais belé déjà ça nango, vous voyez un peu. Alors il fit sa vie de rêve, hein, vie pensa bando rêver. Tout le monde en résidence na na kin. Ndako moko pas possible, tout le monde a ba parking na derrière moi si na t'offrir Rolls. Donc eza vie mo boy azo vivre na kimokolo na un peu. Alors toti kangwa ça a vivre un peu. Kekoya na ba réseau ko finga boye na boye en tout cas bande ko nga ngamo personnellement nazala content et j'espère ba o baza fidèle Olanda biso makasi ba yo kaka ba partage nga concernant dossier oyo. J'ai jamais été pour na bato ba finga ka sur les réseaux pour na bato musala na bango ezala ka non voilà mukolo wana tata wana boye na boye. J'ai jamais été pour contre ces gens-là. J'ai toujours été contre ces histoires-là. Alors, le plus important que nous devons faire, c'est arrêter Babilo Kwana, ce simple bandeko. En tout cas, quand Dracoraman ou Melanayo papa, yo moko yebi, ou Melanayo, karandenge zalaka. Nga na sepela déjà la musique, na sepela kana ba effort na ye, je le félicite. Na système moko kitoko. Voilà, tokomi na suka partage na biso comme je l'ai toujours dit. Merci pour la Kolanda du début jusqu'à la fin, qu'on commenter, qu'on partager. Pour tout ça a été un grand plaisir. Yango tokomi nasuka et l'on permettez-moi de vous dire bye bye, surtout à la prochaine.